zalaki na boloko na yango pe ba victime nyonso oyo bakufaki na combat ya alternance ya démocratie ya libération ya mboka oyo nyonso bakufaki totelema elongo quelques minutes mpona kokanisa bango. Merci. Na osenga na comité organisateur mingi modérateur directeur général de la régional akabola texte oyo nakomaki na français po tango batu bajournaliste bapandisango bakonaka kutuna mituna bolandela nga yango kuna. Donc je crois que vous avez soutenu la bandit en français. Masolo oyo toza nango eza masolo ya makambo bino nyonso boyebi. Touti wapi, toza wapi, pe tozokende wapi. Frank Diongo auti na prison. Pona nini akotaka prison po abundisaki M. Kabila po azwa 3e mandat te po aboyaki changement ya constitution nde bakoselaka ye makambo ti baye kokangela mabalokuta mokolo yango bakangaka nga ezalaka bino nyonso boyebaka yango ti jour bakondani nga ezalaki babengi yango fête des saints innocents oyo babomaka bana oyo basala mabe te wana mpona korapele bino to kozongisela bino makanisi na makambo oyo elekaka na yango makambo oyo tokosola ya lelo ezali position ya parti na biso na makambo oyo ezoleka na mboka pona yango masolo yango na ukabola yango na biteni misatu me yambo te na kabola yango na biteni misatu il faut boyeba makambo nelekaki na maponami pona makambo oyo elekaki na maponami boyebi ete élection na Congo elingaki esalema na décembre 2016 M. Kabila a imposaki processus oyo boyebi ndenge mabe nango ezalaki ba impose glissement to kokende libanda ya mibeko to mibeko likunzi élection eye kosalema na sima ya mibu mibale balingaki yango esalema te esalemi quand même mais na ndenge yango population ya Congo ata na ndenge na ya mabe asali ba élection ya mabe ba sanctionner Kabila azwa te na ba élection wana yali volonté ya bana mboka pote mboka ekambamaka mabe boyebi pasi tozala nango na kati ya Congo na yango na bitumba oyo touti kogarde minute ya silence awa
kobanda tango toboyaka bachange loi oyo électoral na 2015 toyo kotambola na septembre 2016 eye kosuka na septembre et décembre 2017 eye kokontinue na série ya 7C wana toza na boloko ndakisa liwa ya Barosi, liwa ya Kires Pangala, Benjamin bongo na bongo. Ingi koloba te bitumba libération ya mboka makila esopana nga moko boyebi ke makila na nga esopana le 19 décembre. Wana eyali mpona korapele makambo ndenge ezalaka na ndenge tokomi na bamusu bakangami bamususu babimi lelo na boloko mpona ntina yake mboka na biso ekokaka kotelema etambola elongo na mikili mosusu na makambo wana elekaka basusu baboya resultat basusu bandima basusu bagera mabe basusu balongola bango na baélection lokola nga moko boyebi ke baboya bapesa nga ata carte d'électeur processus ezalaki malamu te yango nde komona bamosusu baboyaki kodepose ata bacandidature bamosusu loka bato ya MLP badepose bacandidature 123 candidats bafuti caution validé la liste définitive mais tolongwe na baélection mpona koboya potopoto na ndenge ya maponami wana masolo wana nyonso na bandele ezali mpona kotia bino mungwa na munoko mpo bososola makambo maloba na ngai nalobaki na introduction kwe nakokata yango na biteni misato teni ya liboso bokaki yango deja nasali mwa makanisa makambo ndenge ezalaki identité ya Frank Diongo eza nini mpe ya MLP eza nini identité ya Frank Diongo ezali bizaleli ya mutu batalelaka yango na kombo na ye na identité na ye na lolenge na ye ya kozala yambo te batala bizaleli ya mutu bayeba identité na ye eza ndenge nini bozolanda donc eloko ya liboso mpe ya mibale yango wana eloko ya misatu eloko ya misatu eza nini makambo etali crise ya mboka pokoso toza nango na mboka eza nini pokoso yango eyali na kokabwana na biteni mpe misatu to mine ya mike mboka ezotambola malamu te mpo na nini mboka ekambami mabe lokola mboka ekambami mabe esengelaki na nzela ya maponami bakonzi ya sika makanisi ya sika kokamba mboka ekoka koya oyo babengi na lopoto changement bakonzi ya sika ndenge ya kokamba mboka ya sika ndenge ya kolinga mboka ya solo kotika moyibi kotika justice ete kaka bato ya mbongo nde bazwa raison na justice mobola alonga te kolia ikomonono te misali komono te chômage donc nyonso wana moto akolia mpe kokota l'hôpital kotanga donc changement ekota congolais azala sécurisé bomoko na kongo etikala kongo ezala mpe défendu mpe protégé donc wana mboka ekoki kotambola te po te ekombamaki mabe ezokamba mabe
pona eteni wana o babi na lopoto toke na maponami maponami boyekine la décrire yango na lopoto babi yango crise de légitimité de pouvoir na yaba institution na ba animateur donc eteni mususu ya pokoso ya mboka eza po bato oyo bazokama mboka bazondima bango te bazolinga bango te na peuple abwakisi bango nde balinga lopoto crise de légitimité donc population baza d'accord na bato bazokamba mboka te na ndenge bazokamba mboka mabe population aboyi wana nde mboka ezotambola mabe raison ya liboso yango wana babenga yango na lopoto crise de légitimité de pouvoir ya mibale mboka ezotambola malamu te mpo na nini ezaka bongo te ezaka paka toboyi bato bazokamba mabe to lolenge na bango ya kokamba mboka eza mabe te wana ezali eteni mosusu eza ya solo me eza yango kaka te oyo babengaka yango na lopoto eteni ya mibale lolonge te depuis 60 ti lelo ntango nyonso kongo tozwaka problème ya boyokani ezala te to trouble ekota ndenge ya politique basoda ya mboka ya bapaya bakotaka na makambo yango babengo na lopoto la géopolitique le fait que basoda ya bapaya bakotaka na makambo na biso mpona soit mpona kobebisa soit mpona kobongisa ata to na Sun City bomonaki no guerre esameki na 98 6 pays voisins ata na élection oyo ya 2018 bomona baaméricain bayaka basoda américain donc nyonso ali kofungola bino miso ya bacongolais pourquoi ntango nyonso basoda ya baarmée régulière ya mboka bapaya bakotaka sote mpona kobongisa to mpona kobebisa donc il faut efungola bongo na bana Congo eteni wana mpe ekotaka na mboka etambola te eteni ya misato oyo babengaka géostratégie eki koloba ete mpo na nini ntango bitumba esalema na Congo bagroupes armés bazalaka finance na bato baluka baminere mpo na nini ezalaka bongo il faut bososola mpe mpo na yango eloko ya suka bokokomprendre mpo na bandele esika wana eloko ya suka ya ndenge toza Congo ndenge biso toza Congo engi koloba te tobotamaka na 1885 ntango basali conférence de Berlin bajournaliste ebolandaka na bokebi mpenza bozolanda ntango na 1885 basali conférence de Berlin ntango bakaboli Afrique mobimba lokola Congo Brazzaville bapesi na bafrançais bazwi Angola bapesi na baportugais bazwi chaque pays bongo na bongo Congo bapesa mutu te bapesa ekolo te bapesa surveillant roi moko Léopold azala surveillant yo okengelaka biso kaka est-ce que bakongole betina nini bapesa kaka mutu bapesa ekolo te ntango nasala barecherche tina Allemagne esika basala conférence de Berlin bakoma conférence de Berlin égale conférence des bassins du Congo congolais moko te azalaki na Allemagne po tozwa Congo mboka munene boye noir moko te azalaka donc biso tosala effort te tozwa pays monene kwa toza nango congolais bafungola makanisi na bango likambo wana pe est-ce que yango eza na base pe bakrize na biso te donc nafungoli bino pour la première fois boya non à part que élection tokoboya tokondima badirigeant tokoboya badirigeant toyebake biteni mosusu mpe ezali ebebisaka mboka po te bozwi ya mabele na biso bana mboka basepela na bozwi ya mabele ya bakoko na bango eza mosusu bakonsame makambo wana eza makambo toyeli yango awa te il faut boyeba yango oyebi mboka na bino te okolinga yango te okokamba yango te wana babengi yango crise congolaise na suki so na mambo etali
crise congolaise. Ce qu'on tokoti ce qu'on a maman à likambo. Makambo yo za mboka bo MP na Franck Diongo position na bango ezandeni. C'est ce que les gens attendent. Bozolanda. Alors, na makambo oyo ezoleka eza boye, na mukuse eza boye. Eloko ya liboso. Bozolanda. Élection et outil kosalema. Tant il y a confrontation ezalaka. Tant il y a contestation ezalaka. Bozolanda? Tant pe à cause de la responsabilité pour na kotombola mboka pe ezalaka. Na yango donc après évaluation na bato à parti. Na ba contact nyos na sali. Pour na MLP. Pe pour na Franck Diongo. Na Congo toza na président de la République moko Félix Tshisekedi. Nalobi boye na République démocratique du Congo pour na MLP pour na ba Congolais nyoso toza na deux présidents te Congo aza na président moko Félix Tshisekedi. Bolanda na yango na sembola yango Bolandi po boyebi te Franck Diongo azalaki compagnon to disciple ya Papa Etienne Tshisekedi. Paix à son âme. Naza na devoir ya vérité pe ya kosembola mboka. Combat oyo toza nango na makambo oyo ekomi. Kabila a préparé yango te ayebaki te que peuple congolais bako permettre te à changer constitution, à quitter, à tirer dauphin, à quitter. Lelo oyo Kabila n'a pas les moyens de redevenir président na Congo. La constitution oyo bonanda. Na constitution oyo toza nango ngai nazoloba na bino lokola batu oyo bakomaka mobeko likunzi. Elingi koloba te na ndenge ya mibeko ya mboka. Bolandi
Monsieur Kabila a copié ce que la candidat na présidentielle T. Aza sénateur à vie. Bozolanda, Aza sénateur à vie. Nayango. Poaza la candidat Lissoussou, après 5 ans, il y a mandat où il y a Félix Tshisekedi. Alors, il faut qu'il va changer la constitution. Bini Bokolinga, élection ya Mabe, parce que pour mes années, comment Kabila perd dans la présidentielle, aya koza nyos na provincial pe na députation nationale. Pe na sénateur. Bozolana. Batu oyo basali bongo. Bokolinga ba député na ba sénateur va changer la constitution. Parce que ndenge basali ke bazui 3/4 ya ba parlementaire. Ezali pona ba changer la constitution. Donc à partir de boye bake bitumba ya koboya ko changer la constitution. Ezo banda pe président Félix Ayeba que non aza mwana Tshisekedi jamais to kondima kocho va changer yango. Pour Kabila zonga jamais. Eloko ya suka bolanda. Eloko ya suka pona lingala. Eloko ya suka. Nazo kabozo yima bongo accord caché. Cache FC Sozolo bate pona nini. Bolanda yango malamu. Il faut boye banandenge abato amayele. O bayebi makambo ya mokili eza na Congo eza na poto. Babengaka na lopoto cohabitation ou coalition. Elingi koloba te ndenge ya kokamba mboka. Oyo aza président de la République. Le kola président Félix aza président de la République. Bozolanda? Alors, na parlement aza na majorité T. Teokani? Alors, soko bazo yokana te. Le kola rapporte na France ezaka gauche na droite. Président aza na gauche. To premier sabimi na droite. Wani balobaka cohabitation donc moya koyokana ezate. Donc to vanda ka bongo to ka mamboka bongo boyokana ezate. Mais o balobaka coalition ni koloba te non. Biso nyonso toyokani to ka mamboka elongo. Mais awa sikoyo comportement na tozo tala na mokili ne tozo tala boye. Donc eza lokola tango cash na FCC bango asali coalition na bango. Eza cohabitation te. Tango basali coalition, majorité eza ya nani, eza ya président. Eki kolobate, batoe cash FCC, le chef de file na bango, c'est le président de la République. Moteur à compétence impulsion, c'est le président de la République. Donc on n'a pas deux chefs de file na Congo. Il faut boyer, oh alors, basé la coalition ou basé la cohabitation, bah il faut congolais madame. Donc si on va la coalition, la coalition est agate au hasard va député Mouké, ou va député Ebélé. Et ça va député Mouké. Et ça va député Belé. Bango nyos motapé ça qui impulsion. Aza chef de file, c'est le président de la République. C'est la majorité du président de la République. Donc, Nayango, on ne peut pas. Bolanda, le président de la République ne peut nommer qu'un premier ministre Oyakoto Saye, Akondimaye, Oyakoyako bloquer Mokilité. Donc, Congo, Tomoni Passi Mingi, on a besoin que. Et to bandela, Makambo Ekende, Nandenge ya Liboso. Ozolanda, wana ezali lumière nazo pesa. Pona makambo etali cohabitation, coalition. Na ote wa sabino que bon minimiser victoire wana te pesa makila esopana pona yango. Ozolanda, bato bakota boloko pona yango. Soko se rappeler les 19 décembre. Quand on a bandi marche à Ngalema-Ti triomphal. 19 septembre.
tango na komi na ba population na Madame de Sévigné. Boyebi bato combien babomaka ba combattant Franck. Est-ce que bana ba yibaka? Donc alors victoire wana tokosana na ngote. Voilà na mukuse na nyoso wana. Pour mboka ekende liboso, il faut président de la République azwa initiative ya kozongisa mboka to école na biso na nzela. Na combattre bien entendu corruption, kotia état de droit, kozongisa démocratie, bozolanda, et puis concéder na chantage à FCCT. So balobi kaza bomoko, baza bomoko, na bomoko ana celui qui donne l'impulsion, c'est le président de la République. Donc na français non Kingakati té, c'est le président de la République. Alors maintenant baza français sikoyo. Alors, mes amis, s'il vous plaît. Oh, ça la calme. Président, Aliga communiqué en français. Bon, ça la calme, mais bon, tu vas Merci beaucoup. Donc, en continuant, Alina le bala français. Ceux qui vont essayer tenter à Kolobamala Moutia et Mbi, aussi que la état Aloba, comme ça, de Royemba, manière à tête. MLP! 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 Ok, bon, si la présidente Aloba, comme ça, de Royemba, alors, s'il vous plaît, dans le but de Tika Makelele, président Aloba. Allô. Makelele. Ici. Et Katana? Non. Allô.
Allô, mes amis, mes chers amis. Voilà. Nous arrivons maintenant la version française de notre communication, de notre échange avec les amis de la presse. Comme à Lingala, j'avais demandé qu'avant de commencer, que nous puissions garder une minute de silence en mémoire et en rendant hommage au président Tshisekedi et tous les autres martyrs connus et anonymes qui sont tombés sur les champs d'honneur dans le cadre de notre combat de la libération de notre pays, combat de la démocratie et combat pour la liberté. Également, avant d'entrer dans les contenus de notre communication, j'ai donné une petite introduction. Pourquoi nous sommes là? Franck Diongo vient de la prison. C'est une victime innocente qui est Franck Diongo, qui a été arbitrairement, irrégulièrement arrêté, condamné en violation de toutes les procédures, ne l'ayant même pas donné les moyens de défense. Il a été jugé sur ambulance avec une chaise roulante. En prison, on l'a interdit de se faire soigner. Il n'avait même pas droit d'avoir une carte d'électeur. Il a eu le statut d'un animal. Il ne pouvait rien entreprendre comme citoyen. C'était une dure épreuve. Il a fait 2 ans et demi, il n'a pas vu les rayons solaires. Il n'avait même pas droit d'être visité. Aucun journaliste, aucun politicien ne pouvait le visiter. Et voilà qu'aujourd'hui, il est parmi vous. Il est parmi vous par la grâce présidentielle. On ne revient pas là-dessus. On avait déjà remercié Dieu le Père et le peuple congolais. Ensuite, le président de la République que Dieu a utilisé pour nous rendre cette liberté. Pourquoi Franck Diongo a été arrêté? Parce qu'il a refusé la prolongation que M. Kabila ait un 3e mandat. Parce qu'il s'en tenait au principe de la limitation des mandats. N'oubliez pas que je suis un des co-rédacteurs de la Constitution à San City. Je suis parmi les artisans qui avaient œuvré pour mettre un terme à la guerre dans ce pays 2002, 2003, 2001. Aujourd'hui, je peux vous l'affirmer comme disciple de Tshisekedi, le seul opposant ayant rencontré presque plus de 15 chefs d'État en fonction pour chercher les Congos. Donc, les processus électoraux tels que voulus, on devait avoir les élections présidentielles en 2016. M. Kabila a imposé un glissement voulu avec un processus électoral vicié, chaotique.
Et aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Ça, c'est les éléments d'introduction dont les journalistes, vous avez le texte. S'il y a des questions, si quelques éléments, quelques points que j'ai traités, que je n'ai pas épinglés, vous avez les textes, on vous a distribué tous les textes. Ça s'appelle le rappel factuel. J'ai cité normalement quelques éléments que vous avez vus. Un ancien président qui est sanctionné à la présidentielle et qui rafle tout, la provinciale et la nationale. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Celle-ci dit donc, je ramène ma communication après ce rappel factuel. 3 points. L'identité de Franck Diongo. 2e point, la crise congolaise. Et 3e point, la position du MLP dans l'actuelle configuration de la situation politique du pays. L'identité de Franck Diongo, c'est seulement un nationaliste, un lumumbiste, un tshisekediste. Franck Diongo est disciple d'Étienne Tshisekedi, tous vous le savez. Et j'ai le devoir de conscience, le devoir de vérité, le devoir de redresser. Le monde a besoin de celui qui doit donner la voie, indiquer la voie, poursuivre. Quand tu vois Lumumba, quand tu vois Tshisekedi, c'est l'amour sans trahison de la patrie. C'est la démocratie, c'est l'état de droit. C'est la lutte contre les antivaleurs. C'est contrairement au régime qui incarnait, contrairement aux valeurs qui incarnaient l'ancien régime, la prédation, le pillage des richesses, la violation des droits humains, la dictature, non. C'est ce qui symbolise Étienne Tshisekedi. C'est ce qui a symbolisé dans les années 60 son immoté par Tshisekedi du monde. Après cette partie identitaire, parce que l'homme est ce qu'il a, ce qu'il pense. C'est la doctrine qui détermine les caractères. On doit avoir une identité. Quelle est son identité? Il est Tshisekedi, il est lumumbiste, il est nationaliste, il est un homme sans trahison. Notre combat, c'est le peuple, notre chef. On ne peut pas aller à l'encontre de l'intérêt de la population congolaise. Après l'aspect, les éléments identitaires, deuxième partie, c'est la crise congolaise. J'ai le devoir de partager avec vous ma petite expérience au sujet de la crise congolaise parce qu'il y a une erreur de perception qui est en train d'être glissée et c'est dangereux dans la recherche ou dans les efforts de recherche de solutions au problème de notre pays. Premier élément, la crise congolaise est une crise de légitimité de pouvoir. Depuis 60, depuis qu'on a tué Lumumba, on a un problème de légitimité de pouvoir, c'est-à-dire des animateurs et de leurs institutions. Et pour les Congolais, ils pensent que dès qu'on résout les problèmes de légitimité de pouvoir, le problème est résolu. Non, on peut résoudre les problèmes de la légitimité de pouvoir, mais il y a d'autres facettes qu'il faut incorporer dans une recherche concertée, une approche mixte, et ça peut aider à la solution du pays. C'est pourquoi j'ai tenu à vous informer. Ce premier aspect, il est vrai qu'au Congo, il y a une crise de légitimité de pouvoir, mais ça ne suffit pas pour résoudre, décoller les Congos. Parce qu'en fait, quel est le problème? Le progrès est en panne et nous sommes un peuple menacé, un pays menacé suite à l'étendue de la grandeur et les richesses que nous avons. Mes chers amis, est-ce que vous me suivez? Le Congo, c'est un pays menacé. Le progrès est en panne. Nous sommes en retard par rapport à tous les pays voisins. Alors, il y a la deuxième dimension que j'ai appelée la dimension, ça c'est la crise de légitimité, c'est la première facette de la crise. Deuxième facette de la crise congolaise, la crise géopolitique, la facette géopolitique. Depuis 60 à ce jour,
Vous êtes des jeunes, mais pour ceux qui lisent ou des chercheurs, vous pouvez continuer les recherches. Depuis 60, lorsqu'il y a crise, soit pour l'aggravation de la crise, soit pour terminer la crise, il y a toujours l'implication des armées régulières des pays étrangers. Vous vous rappelez, même à 60, ce sont les parachutistes belges qui étaient venus. À 2018, vous avez vu que les Américains, les militaires américains, vous les avez vus. Donc, le fait qu'il y a des armes, pendant la guerre de RCD et les autres, vous avez vu qu'il y a eu 6 pays, du côté du pouvoir et du côté de la rébellion. Donc, le fait qu'il y ait toujours la présence des armées régulières de pays étrangers, soit pour trouver la solution ou pour intensifier la crise, cette donne géopolitique, il faut que les Congolais dans la recherche des solutions pour du Congo, pourquoi il y a intérêt de la géopolitique militaire dans la situation du pays. Dernier élément, l'avant-dernier élément de facette, c'est la crise géostratégique. La facette géostratégique. Pourquoi les multinationales financent les groupes armés dans notre pays? Pour piller les richesses, pourquoi on passe par financement des groupes armés? Parce que la guerre coûte $1 million chaque jour. Donc les Congolais, les chercheurs congolais doivent mener pourquoi ça. Nous devons chercher des solutions pour empêcher que les multinationales ne puissent pas financer les groupes armés. Quel est le vrai problème? Il faut qu'on sache ça. Si j'ai tenu à donner cette petite lumière, parce que les gens se limitent à la crise de légitimité des pouvoirs. Est-ce que si on résout la légitimité des pouvoirs, est-ce que le pays va décoller? Est-ce que la panne à laquelle les progrès se trouvent, est-ce que Panango, Tobongsango? Donc le pays, je vais même que c'est en français. Alors, est-ce que les pays, les progrès qui est en panne, est-ce qu'il y aura une solution alternative si nous limitons seulement à la solution qui est légitimité du pouvoir? Il faut conjuguer la réponse. La crise de légitimité de pouvoir, crise géopolitique, crise géostratégique. Et le dernier élément, il faut mettre le rôle international du Congo et son statut particulier depuis 1985. Et là, quelle est l'information que je vous amène? À la conférence de Berlin, quand on a partagé l'Afrique, on a divisé l'Afrique. Congo-Brazzaville, on a donné à la France. L'Angola, on a donné aux Portugais, ainsi de suite. Le Congo, on n'a donné à aucun pays. Le Congo était indépendant du Congo. Et à la conférence de Berlin, aucun n'a participé. Aucun Congolais n'a négocié pour nous avoir un pays grand comme ça. Il n'y a aucun Congolais qui a négocié. Donc, nous ne sommes pas le résultat de nos efforts. Nous devons prendre des consciences. Pourquoi un géant pays comme ça? Et nous n'avons pas demandé. Mais ceux qui ont fait ça, ils ont fait ça pourquoi? Qui ont été les acteurs principaux, visibles et invisibles? Nous voulons avoir la solution au problème du Congo, nous devons réfléchir là-dessus. Aucun Congolais n'a négocié pour nous avoir un grand pays comme ça. Et pourquoi le Congo était considéré depuis 1985 comme un terrain, comme une terre libre où chacun doit puiser? Bref, qui ont mis en valeur le Congo? Ça, c'est un problème. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont donné un pays comme ça qu'on n'a pas la paix? Est-ce que ce n'est pas parce que les gens qui ont mis en valeur le pays ne sont pas d'accord avec qu'il n'y a pas la paix? Parce que mon volonté, c'est quoi? Comment faire pour donner les sourires aux Congolais? Pour donner les sourires aux Congolais, il faut faire tourner la tête pour voir d'où vient le mal. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne peut pas bénéficier des fruits, les richesses de notre pays? Donc il faut multiplier toutes les recherches. Et j'étais parti jusqu'en Allemagne pour voir là où on avait tenu la conférence de Berlin. Et j'ai mené des recherches jusque-là. Donc c'est pour vous dire que si les Congolais veulent, comme nous sommes en crise, nous voulons la solution au problème du pays, il faut tenir compte, 1. La solution au problème des crises de légitimité de pouvoir, 2. La solution au problème des crises géopolitiques, 3. La solution au problème des crises géostratégiques, 4. Tenir compte des statuts du Congo, statut international et le rôle particulier du Congo à travers le monde. Parce que nous devons savoir, le monde va où? Le monde est où? Il va où?
Et nous, nous trouvons quelle est notre position. Voilà un peu les 3 aspects que j'ai tenus sur la question de la... Donc, en bref, pour le 4e point, le Congo est une propriété à 3. Les autochtones, les multinationales et les puissances étatiques. C'était ça les sentiments. Est-ce que ces statuts-là, on l'a quitté ou il y a encore, bien que nous sommes indépendants? C'est un débat chez les scientifiques. Donc on lance les débats chez les scientifiques et chez les chercheurs. Après les statuts du Congo, maintenant nous entrons au vrai problème. Quelle est la position du MLP dans la configuration politique actuelle? C'est clair. Premier élément d'affirmation. Il n'existe pas de président de la République en RDC. Le Congo n'a qu'un seul président après les élections ici. C'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République. Le Congo a un seul président. Le Congo a un seul président de la République qui est Félix Tshisekedi. Toute la motivation est dans les textes, comme les gens sont fatigués. Toute la motivation et les arguments sont là-bas. Et c'est le parti qui a mené 36 ans de combat à l'opposition. Alors, dans l'accord cash FCC,